sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais. Tour du monde. Edino image. Panza sango bilili. Yekola koloba vérité mama Pambo makiadi Franco alobaka solo Mobuki lokutana ndokise moto moko Tata na bino zabolo edongolo miso Okoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde? Bakoli moi featuring Edino image na Fanel Babino bomona pe Edino yembati mais bomona le 9 octobre ça va ina mabeto yemba. Beta biso na moi chéri voli wango la kakingai o nazali komona ba efe na ngote ya ni wat wa vas-y tous les gars là non le quoi mokala ngazala na mo lili jize ya mamoto na mona kiote l'énergie ngana leli na mona yo na journée ndengo ngaka lokola mbala za kado ya fête roi mambo de prouva na mona yo na journée ndengo ngaka lokola mbala za kado ya fête roi babeta tata touche jouer yo motema yo mabanzo na ngai. Très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick Wenge. Bonjour chers amis fidèles internautes de la 3W, panzasangoyacongo.com, très heureux pour moi de vous retrouver encore nombreux en train de nous suivre à travers le monde. Vous êtes en train de nous suivre à Paris, vous êtes en train de nous suivre aux États-Unis, partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est déjà votre émission Panique de Djobour qui est présentée par Yannick Wenge, Moto Naki Bonzambe, journaliste à Kala, Moto na Dodan, Babi Dodan et ses côtés déjà, mais le retour sur le Marambo, à mode matanga, à mode matanga de Rabiso Zobozi, on a Kabiso exporté parole, il y a Kofi Olomide, on a Kabiso vraiment ça lui passe, ça lui vraiment passe. Merci beaucoup à l'homme social, c'est le Dibolo Boko Nzambi, Papa Naden, merci beaucoup encore. La maman Miminduma, maman Miminduma, maman Nanès, Ndouya, Daniela Nduma, la personne Mbote, merci beaucoup, maman Rebecca Toto Badiama, maman Louise Ndona, Bozé Bele Bolanda Rabiso, merci beaucoup, Maître l'homme, Nakati à Londres, Maître l'homme de Londres, Bolanda Biso, merci beaucoup. Là, Edino image, j'avais Maloum et René, moi la poto, Yakala, merci beaucoup encore, on a Dego, Mwanza, moi la poto, merci beaucoup. Bonjour Nabiso, on a écouté la samouraï, on a écouté la robot. Les musiciens, tous allons à Djobour parce que tu as Djobour, tu as Djobour, tu as ta belle fille, tu as Bango, tu as solo Zobozi, Bango, ma petit frère Zobozi. Donc Bango, ma banana Zobozi, mon qui est dans le banque, c'est Salama, dans le bout de la vérité là Bango. On a la résidence de Bango, on a écouté la Bango, déjà, Bazobima, déjà, on a écouté la Bango. Tout cela vraiment donc ils a passé de comme chose au ah tiki biso nzoto eva na kimia moi sina kufaki ana morgue et après mobile pa okufa na habité sur les animi liwango to habité sur les aliwa nzambe kaka to zaliwa kaka dans neza kaka mais on va découvrir ensemble avec vous to ba témoignage d'ailleurs nous allons revivre la bande kuna ndenga zalaki ensemble avec vous vraiment restez toujours branchés, vous n'avez pas déçu. Merci beaucoup là Irsila Côté, je suis déjà avec mes invités. Bonjour. Bonjour. Samouraï. Oui. Boni. Je vais calmer un peu. Il va y avoir souci, ma bête, au père de père. Voilà, comment Wenge. Ouais, Robert. Wenge. On a père spirituel. Bokyo la Zobozi. Parce que Zali père son âme. La Léli fort, on dit à qui sango. Voilà, mon père, mon format. Ce monde a le lobby sur la Kouloumi, mais Samouraï, toi, Aboué. Père. Tout ça là, trop. Merci beaucoup. Robert. Ouais. Ces années, vraiment. Ah, il y a bien été, il y a bien été, qu'on fait la vie dans le roi Zobozi.
VO à format sala ba petit na via si ça biso complexe makam tout banana Congo donc ça li biso passe donc on a stress makasi ya olela tout le roi Zobozi Zobozi bokela donc na bino na rolo ba te mena bika ngoto to za olela. OK, merci beaucoup Colonel ya Samouraï betana li solo ya relaxio ya Yona Zobozi ezaki ndenge nini bozaka ndenge nini betana bana poto bolanda biso Zobozi asala nini na musique wana mukolo makaka mukolo donc parapaka asala trop so ba greco romain lelo tout monde a battu so ba lobana ba TV wana excusez-moi pour autant comme na pas pour autant so mon ba élément mo ba sankara bango to ba quel de Zobozi vers format sur na greco romain ça qui na libre olympique ça va prendre donc Zobozi ben avait depuis so mon mouvement cheta vient ta kita bango to biso mo orchestre fait go là biso mo la ngoto c'est là na kin biso mona ngoto vieux ba petit on a tout ba rekiti ba gita ba c'est Zobozi on a les là ya fort pochette solo là petit va gagner ngola tu viens sur d'ailleurs bodana Pierre Jacques donc il a fait go avec un grand par rapport il y a orchestre n'est pas ça si Zobone mu tele fondateur ya makambo la pochette avant la mikili biso mo doit y présent il fait ça la boulot fort de faire ça là bon travail mais tu le lire va vers format biso ma mebele ba greco donc ngoto na bi na mitso bana ngoto bazulu na mola na leli mabe wana père si tu as dans Centrafrique boy esprit belé zande zobo a format fort en tout cas na lela minga le bet na lela fort. Merci beaucoup Robert beta souvent relaxation OK na to ka Zobozi ne pas Kofi à sala mingi à sala belé peut pas faire ego là à sala belé to ka à ça vraiment belé la orchestre belé à Congo abimisa ba animateur la quartier latin na biso na ki na quartier latin tu viens là ba petit ba lembika ba kanse boudin blanc on a idéologie Zobozi Robert betana li solon na zaginde ni na Zobozi on a sunga mini côté masana lo baki côté ya mouvani ya Shetani Gola vi na biso mabele via salito ti via zo kamisa ba Michel Sinte azo masana ba Sabina bangwanju to be keep tout on via zo ki no so ka ke ya mo boyemba bien aya zuyo biso sko to no mo no kaka penza loisir te mais to no mo no ka ni kaka veille ça bino petit na mu buzala na ngai donc vient bino abike mouvement betama mais to no zo penza temps penza te to no comprendre pe te l'univers sala mais vient donc comme ça mouvement type mouvement vandaki on veut salami deux fois première fois vu comme ta sala en peu de sous après faire railler au mouvement d'aller via qui sous quartier latin pour la vie à ngai beta sous deuxième boka Zobozi li susu akanisi sous ba ba masoleza na ba din fry ba masa tout ba sala na mouvement ya avait Shetani Gola ba yebi mamoto le boloti ba mouvement ne salama donc on a vu assisa biso complexe ya mama kambo deli vi na biso pardon ke ba benga after robot guerrier ko nimbi guerrier eza pour na Zobozi ba petit ba lembi ko ba katia boudin blanc vi na biso donc tiki biso na passe fort de bana ka likambo a petit zate petit zate Samouraï que liyo ya Zobozi ki onde nini pe e salonde nini tango ke no ve na yo makati ya kini ya masolo ya format yo atiki biso réaction na dakini et ça la fo makasi tala na zora na tongo na leli mabe Pierre Jacques docteur déjà les membres nini na Congo greco na mitu na mona greco dai nango on ta format biso greco yana donc tu na perdre la vie na trop cher donc Zobozi ve na leli mabe na leli les choses les plus graves moi c'est na tu ko kufa azana morgue après yep a kufi sur azana morgue OK na ebaité donc des gars tika espinga mera kufa ngi na leli sous mabe donc na été bangola ngo ba traitement ya bientôt to ndeni na zo ebaté pour te repère des Zobozi ya boneta bela ki ezani donc non c'est bit to ndeni bon na oki sayon masalanga refrain ngunda journaliste na kati ya Luanda abaki basaki na Zobozi émission tant Zobozi a Poiti paraît-il a Poiti ba secret ya Kofi et après moi c'est na bela liboma et moi c'est liboma abeli liboma après 2 ou 3 jours moi ça okufa et après les qui sont une émission de sous alibota la ba secret na baki ma émission la ba secret Kofi mais moi c'est na abeli liboma après akufi ba moko donc RAE dénoncer sur Kofi et après il y a eu piqué crise lobby après akufi donc nous moni makambo wana ni boso synthèse na onde
bon moni siko ba makambo ani za ba makambo ani liga na bangola biso to alaiti ngazana na jobura biso to ba na Centrafrique ba na Mandela ba makambo ani ndilika kiana na yebi penza te bon na yebi te soki bato ba loba pozo boza loba ba biloko wana nezo boza kufi bon to yebi te po mupa wa nzambe te quoi vi liwa mamno so ute pa nzambe soki nzamba lobi donc wana na yebi lo na loba te na ebilo na wocha commentaire pété na mambo wana mais ngawa na ota par na ngai par na ngeza na zangi vie o chaque jour nzamba sala surtout na masana na to raisonner événement vie na biso to le raisonner nzela via la sara biso to la sara na raisonner ndenge via tikina nga ba cri ndenge via pesa ba animateur ba cri ndenge via pesa ba chanteur monsieur d'esprit ndenge via sala pour na quartier la terre na ebi ke kérosène na brigade ndo ba ebi valeur azobozi la danseuse bana quartier la tête valeur azobozi la veka bongo via fungo la porte mo pa mo kondi na yebi ke vina nga modogo bote école VGG fula mambo ben 50 Chris Nzora mettre wan lay donc na yebi ke kasavu la minute na ngoto donc toujours le la rara azobozi donc vraiment nga na passe ba mbali wana penza vraiment na ebité na wotsa commentaire te quoi et vous appelez tout ça bunta sali mission bo lobi bo appelé mta kufati to bi ke mamno se dépendant na nzambe toute autorité vient de Dieu. Merci beaucoup c'est du belo ko nzambe mo konza ngiringi mo latisi ngiringi l'homme social papa na ben pe azoli la minute absanga ya niki luko kana ba petit na boso la yo omoni par rapport à liwana na sala ki mission na moi ça kufi pe ya landi et ça yo moni nde ni takevena takevena ngala moni ngara wana mamo beto sola ngana nga parler to sera singa batakuna so ezali na bayo so li pena mopao yango sali pena mama bongo te to le mama na te batika sali ba personnalité batu ko fela mi de cet grand patron wana za ex patron na biso kala biso da bana mu fleuri si to ne wana zobo wana ba vela biso ba jeje fula mambo ba yebi ba patika tanga ba patik balox ne ba yebi valeur azobo jamais ko ba so la bongo mais to aka la père Jacques makasi biso na jobu atole la bina zobo wana père donc père siko Robert bino na jobu ko mata on sala ndeni bo sala likolo to bo beta ba ndule en mémoire ya ndeko biso et le katepo biso ne tona kata jobu atozana manager na biso mwana mki Fabrice Mputu producteur petit frère na ngai donc ye azomaka mwana na charge pas à petit ya zwa charge ba maka tout robini sous petit et pas à producteur azwa charge ya bato mikolo azwa ba charge na biso do yene azwa oloba nini ya ko sala pona makambo wana kwa Fabrice Mputu Rigen Kujing mona bikila Mike Mkoko adoni maleng non maleng na Amérique so le lobi so to tellement ba binga so ba 4 ans de sana ngiri so to ba 4 ans de sana ni va suka o tikala rato zo bo konjane pas zoboza inspiration ton verbe inspiration gréco-romain donc tu continue ba bandal mula bana bandal ne ba yebi mais na yebi ke mtu soka ku finir ba ba kondima e ndi na yebi ke olanda ba porter parole mususu ba lo bana TV ba idéologie ba zonge panani so zo bozi pa bimanga te ba pe ba ngaba bimate donc izaka bon mais non senga na Jésus de Nias le padre wana matanga na yo yo nous tona capacité à réjouir dans na ba niveau tout wana zo senga kotikila mutu tazwa charge wana zo atteint ko zo ngopo biso toza bato to na za na zo bozi to bin passe ni ana za na pona mouvement ya Jésus de Nias pe soucieux zo boza na za la plaque vanda ko lia te akobaya ta babilo na ba taga faire bana mai ba sali faire ba vanti bana mai ba bogisi faire te na funa beta makolopo faire za la Jésus de Nias pour na vite mais il y a eu bien ma musique ndenge on se rappeler na les camo ndenge faire nga ko de pas Clinton tant auta hipoto ezaginde zobozi nimda useke ya sala orchestre tonde faire azala nejiza na ba faire azala dana azala faire azala dia faire banda azala faire banda déjà na ba winga za ne déjà faire biso tanto ko la ba nyingi to ba de ba faire bazala faire na ba umba des jeunes na ba staff l'homme to bi ala ne déjà faire d'ailleurs le ba kama ya ka ko yiba na miso batu na biso bana ngoto to bi mena ko sala mouvement ba zobozi ba contribuer ma samba na esprit et aya esprit aux alarayo zala bo pe zala yo bo donc wana elo musu to ko ba na TVT mais zala elo to lo ba ka za faire aibi ke wana za matanga na yi
wana eza matanga soka yebi te kasi te akoki koyeba te ayebi yango mpo wana aza masa na ye bacherigola baorligola bagigola bayebi bamakambo wana donc bayebi ke wana ya matanga na bango babioniki bigola bayebi ke wana ya matanga na bango bablikington bajantamicine bavi na biso bayemile dans Coco Salvatore de la Patria ayebi ke wana ya matanga na ye oyo ranson ayebi ke wana ya matanga na ye bawazekwa bayebi ke mpo vie na biso zoboza azali na visa ya matolo visa ya matolo ye aza na place moko te alaka boloke mpo na ye ya grep to akoti alobi buzoba mpo na oyenge maison meme alobi nango aya osenga vie na ye la donc aza jeune moko basololaka bien l'enfant propre quand odire lobi nango ye moko donc mingi alobela te tozolela kaka okoloba nini na bamusicien nyonso mpo na libia ya zobozi okoloba nini na surtout quartier latin mopao mokonzi wana père zobo asala trop tokesusu na sheta na ngengi wana repe wana na retrouvaille wana sayo toza bainstrument na bandali toyo repetaka nango na mapoto wana fere wana mikili vie nanga blokela asala trop eloko wana aloba bamisien tu wana bena ya dei surtout quartier latin sheta nigola wana ya palais bakundaka vie na biso bien tosengaka yango wana bana londres bino boyebi saranga ba longa ba soki na jobu tomona manager Fabrice Puto manager pembe tobosani te papa zizi fula banzinzi bobo ministre bazulu na ngoto zoboye wana donc bolelaka vie biso mpe koto Fabrice Puto producteur abi déjà ki matanga na niveau palais yango moto na résidence so palais yango mais toleli ya mabe zobo en tout cas pe à son âme Greco Romain et Tomera jamais petit biso balifante du jour format biso eloko nini otikala nango ya zobozi okosova boyo raisonner ke loko na tikala moi ya zobozi mutakotsanga bapetit balembika bakanza ebudoa vabotianga niveau bagreco mobe na vie na ngai koolongwa lisusu te fi déjà batiza ngai kulumimi donc mabe wana père tilia bina olela mabe wana bena vie na ngai zobo na leli fort fe gola wana dei na yo bokundela biso vie na ndenge abia bana ngola na lwanda bamasala nga balasikoni mbunza baza wana bachampion libu zoba kufi wana bena pale ngoto tolela mabe. Merci beaucoup Robert Silkomno Robasuka parce que tout le monde qui peut te chiter dans l'émission de nos sala hommage à Zobozi auti kotika biso ezaki dimanche auto episode dimanche nous tenons vraiment par la kimia Robert Silkomno nini ele oni kotika la nango na minute oyo bageno oyo eza Zobozi omoni ti sikomo tabu na yebi ke funa tika la suma 45 minutes à réfléchir ti sikomo na mo rendre to ça l'émission de Zobozi alali pour naza na information ya mingi ya makambo Zobozi ninga kufi na oloba kaka po eza na yoki komba vina mais tisiko funa tika na 45 minutes na ba ke Zobozi za lisusu te donc tisiko na ondi mango te po aza vio na raison na mkono kutane ile ni no sala e po yo kelengi na vina nga ben 50 balondo na vina nga Kisinzora vina nga Nzora donc vraiment vina Nzora wana Vinzora Nzora kama city te wana Vinzora ngana bi pourquoi na bi Vinzora ve pa yemo pa bi pourquoi nga wa Vinzora paza momi oya bula na makambo ya bamibali abefanda kimibali yango aza suka komi kote bamibali bazaza kote ben 50 ko so Kisinzora na raisonner pe lisusu moko avina pitoni echombo ya le baya du souté donc to continuer ka kolela ya tobe mugoso na ngiringo to donc ide campo photo limina makambo il faut besoin na charge matanga Zobozi to boy ba polémique to boy des ordres bazulu na mola bazulu na banda donc bino tout donc botanga des ordres te ezakitoko décor mais wana ki la moni sous mantimba na ndeli aka wana Zobozi mantimba na banda donc na leli na leli Patrick Dejon Mangasa grand frère propre vient na Shadrach Kaninda na Espagne Adeli Malengi nono Malengi na Amérique donc toujours le lara Zobozi toi pour ça 45 minutes ça peut te solution na solo te continuer 45 minutes pour réfléchir. Merci beaucoup. Robert Sanini le na batsagara a trois matanga je ba respecter yango surtout na bana ngola ba kunaka na ngola nakinde yoke kini wana ngola te c'est faisant na konu izbinazo de mafaya kini pour te bike zobo ngoto bana le tika te ka vie mabele le na singa ba ya bolela wana pe pour le koke biso tito za to ni mara te faut 45 minutes la ndenge masa le but de réfléchir pour la paire en tout cas vraiment je suis émotionné quoi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui interview pour Nabino
ya kokanisa ndeko biso zobozi ya tiré biso nzoto ne vraiment Ivana Kimia. Merci beaucoup na Seydi Boloboka Nzambe, papa social, l'homme social, papa Nadel. Merci beaucoup na maman Louise Ndona, moi la liboso ya famille, on doit défendre la famille Ndona, na kati ya Paris. Merci beaucoup na maman Mimi Ndouma, maman Nanès, ndoyi ya Daniela Ndouma. Merci beaucoup. Bozo na biso Siperes exotique mobimba chez maman Irène Bengazi. Venant à Lume René, moi la poto à Kala. Merci beaucoup encore à Itila Côté. Merci beaucoup encore à Bobo Lutumba, Bobo Lutumba. Léopard présent qui n'est pas un siko. Abine Saraba Nakin, Léopard de la Sapesa Anna Djobu, mais Balélika Kabapesca me condoléances la famille Zobozi. Moi, ça m'a relié Bachigé en Lyon, la France, on a eu des Zobozi père de format. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a parlé la Zobo. Merci beaucoup à l'émission Abine Sogi. Si vous avez aimé cette émission, dites-moi à Itoukou Cédric, Ntalaki, Nassima ya caméra. Merci beaucoup encore à Edino Image, Panza Sangwa Congo, Bosé Belé Bolanda, Bisoka en mode matanga, même vous sentirez noir, vous êtes toujours là. Noir, toujours là, toujours là, Mawa. Ça dit que toujours Neker, Nabino, Bateau Bozo là. Vraiment, ils ont passé Mingi. Mes condoléances encore famille sur les journalistes et toujours au père de papa Labiso Bolo Abonza encore ma idole Yannick Wenge et tant maman qui est la TV donc je peux s'en aller ça l'émission vraiment famille biologique vraiment besoin de courage et Zara Makambo. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Tout côté on a quand les camps producteurs on a parlé là tout en a programme nous ça on a jobu biso tout ça programme tout sur là tout en ndeni tout ça matin parce que Djobu Pezola, là, Yannick Wenge représenté par les journalistes dans la carte de Djobu. Dans le monde, en tout cas, vous avez branché la pandémie sans la Congo, vous pouvez savoir une formation d'ici là. Portez-vous bien et avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Jeune producteur. Voilà. Très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick Wenge. Une seule adresse, un seul agence sur Rue Léon, Global Express. Kinshasa Rwanda azizaka be moko. Global Express ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso autour en France pour la reçoit la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en a toujours tinda ba poli, tous en a fret par conteneur, les fret maritimes, dans les fret aériennes autour tinda en avion. Le pour la petite poli, pour l'espèce, où cela va des jours. Et ce qui est à un service funéraire. Au cas où on joue pour un décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à la poto, pour saluer ma sur la kin, la dengue et à biso batapoto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'a kin, selon goût nayo catalogue des alliés. Fidélité à mourir au Tchelino, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, celui qui va te confiance dans Paris, à Château Rouge. Donc, c'est qui nous ça les alliés. Bisous na carte global, donc confiance. Patrick Malavengi, où a sali biso na Rue Léon. Nayebiso yo te mongo kaka sikoyo yo mom to yebisa bato na yo famille na yo soki bazo na tongo soki bazo na midi soki bazo na pokwa kaka yo. Global Express, accueil, rapidité, sérieux, confiance. Ah, bato balela na moté pas si élégant. Global Express, 16 ans d'expérience. L'expérience compte aussi. Prix na biso bomoni ailleurs na ba concurrent na biso baza plus moins que biso pour rembourser nos différences fois
côté à la commentaire les athées. Global Express, bah côté les masses. Global Express na Paris posant la métro Château Rouge, rue Léon, numéro 25. La heure d'ouverture n'a chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. ngolezeza kozonga mbongo akotingela bayekoli na ye akotindango na Global Express bayohan baisaac bayakobo badavidi bango to bakozwa na Global Express. Donc soko lingo benga biso obengi biso la numéro fixe na biso eza 01 44 92 82 85 tona kopesa na ndenge na biso babelge tokoloba 01 44 92 82 85 wana eza fixe na biso to bokocontacte biso na numéro na so portable ezali 06 52 56 67 16 wana eza banuméro de contact na biso na baoyo nyonso bali kobenga biso.